Nambongo nde wana mutasi biso. Boso aliambisa kinkole awo yepa na ye biso bana ye o mariage fait sakabola biso moko moto keto panzani tokisa musa. De andeo ya kinkole awa soki mariage ni boko ipe ko bima libanda. To bima rapena libanda to sepe musa kitoko. Donc kuna ne place ba o ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life. Bonjour à tous les fidèles abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast. Voilà, nous sommes encore de retour à Kinkole. Bien sûr par vos appels, vos messages. Yangwane Sengike, Tozonga, Toya Kozonga, Awa, Tokita Lisusu pour palper, parler et puis couper sa réalité Oyo, Tokutana Nango, Awa, na Kinkole. Tout ça, bon, na Kinkole pêcheur, justement, devant la maison communale, il y a Ntsele. Bomona liboso na biso ezaku ya rotuna te po bomona da so bomoni symbole oyo net lobango l'autre fois de boyeba déjà que so bomoni symbole oyo statue oyo bo comprendre déjà que toza wapi toza bongo na maison communale ya Ntsele précisément na Kinkole pêcheur. Voilà sur au micro c'est votre simple serviteur Guy Aloube Naboto avec moi Shada et puis Cynthia. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes ici à Kinkole pêcheur. Nous sommes revenus encore pour palper des réalités au Toyebi Awa. Bisonyos Toyebi, lorsqu'on parle de Kinkole, tout le monde a liboké, tout le monde a ambiance, tout le monde a réalité. Moi, ça va week-end qui toko o elekaka Awa. Ce qui totalement tout en tourne à biso, tout le monde devant la maison communale, c'est presque inondé de gens. Toyebi te bayeko salani mais ezana ba o bayeko teka, ezana misusu. Baye juste se divertir, misu baye ba défoulement, misu baye recueillement. Donc batuna batubazana ba objectif na oyo ayeli. Mais kasi biso pe objectif ezali to faire découvrir bino qu'est-ce que Kinkole, to faire découvrir bino la beauté. Et puis avantage ya Kinkole a tout ça pena ba point moko naturel ba liboke ezali ba makambu ya kitoko. Vraiment toko kota bongo sous na public parce que nous sommes déjà sur le terrain. Ce que to remeka ko kota na public pour te faire voir bino nengeni ni ba réalité oyo elekaka awa pe to interviewer moko na moko oyo ba kopesa ba mbela na ba papa ba réalité ba makambu oyo ba kuta nango awa na kati ya Kinkole. Je crois que je parle le même langage avec le caméraman oyo ke tokoki ko tambola pour total par rapport ya ba réalité ya ba makambu oyo ezoleka awa na kati ya Kinkole to meka ko tambola Shada na ebitele ozo mona ba liboke ezo tumbama leo ozo mona bato wifi ba obeta banzango leo ozo mona susu ba vandi bazomela moko juste moi défoulement yo ezo interpellé to ezo lobelo eloko moko boye. Oui ezo lobelanga vraiment na kota la batu ezana batu belé ba ebi parfois Kinkole to Kinkole donc Kinkole on penza retrouvailles et siko to romona maboke to mona yango bazo tumba donc nyonso oko lukana Kinkole ndeza donc na Kinkole vraiment ezali et voilà boza la kawana pour nous découvrir. Vous allez wana brancher et voilà poussé toujours. Oui, nous sommes là. Tozali. Ouais, merci beaucoup Cynthia. Avant tout ça, non maman na biso yo lilobani yokoloba par rapport à yo découvrir vie oyo sociale auto kutana na Kinkole. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ils ont rappelé le comment. Bien sûr que oui, on a que ça va c'est-à-dire que la vie foluka. Donc on n'est pas là seulement pour manger les maboki ni pour boire le boisson alcoolique. Donc on est là pour nous ça na biso pour nous s'appeler ça va abonner la biso nyonso ya biso podcast. Donc très chers abonnés de Yabiso Podcast, je vous assure que pour nous la vie sociale
etali bato na biso bavivre na kinkole bango nde bakozala na monopole ya parole bango nde baotalisa biso vraiment awa vie sociale na bango eza ndenge nini. Je pense que na biso na bango nde todécouvrir ensemble na biso na baabonné na biso ya podcast nde tokodécouvrir yango ensemble lolenge nini bandeko na biso ya côté oyo bavivre laka vie sociale na bango eza ndenge nini, ainsi que la maman lo Rachou nde tokoyeba ensemble vie sociale ya bandeko na biso. Je pense que ezalaki important ya koloba yango wana. Voilà, vraiment tozo luka bandeko ceux qui me bameki moi bakokoka koloba moi quelques paroles par rapport à vie oyo bazo mener awa, par rapport à la réalité oyo bazo vivre awa. Cynthia, ma conseil vient de soulever un point très important. Bazaka wana te pour boire, bazaka wana te pour na divertissement, mais au moins ils appellent bazo luka, bazo débrier par rapport à la vie par rapport à la vie sociale, par rapport à luka à quoi survivre, avoir un petit rien pour boire. Voilà, c'est ça aussi c'est ça qui est très important. Vous savez, à Kinshasa, ceux qui ont loukité, ceux qui ont débrouillé, ceux qui ont cascadé, tu auras beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés et belé na vie na yo. Il faut toujours que faut toujours débrouiller pour que lobby vie na yo ou assurer vie na yo ezala bientôt. Évitez maman ceux qui ont koloba moi liloba. Papa, bonjour. Boni. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Théo. Qui la caméra? Kombo nani? Théo. Mais c'est Théo. Oui. Mais c'est Théo. Ah, toza na kinkole. To monio ozoteka maki. Yebisa biso. Ozoteka ngo pour avoir l'argent. Tozoteka ngo par rapport ndenge vie sengo chez o luka moi petit rien ou comment. Tozoteka ngo poka na ndaku ndebe imposer o luka. Teza puna maeli. Kia kufana nda ubongo na pasa bakulu na kuluka. Oke yiba. Essaye de kuluka boye courage avec moi mobile. Essaye de kuluka na vie. Ouais, courage avec moi mobile, tala pena caméra nengobi courage avec moi na mobile. Koluka pourquoi préférer te otanga koluka zape ko tanga pour lobby okozwa mais yo préférer oteka quand même. Te oui, tozo tanga. Mais comme na année oyo et bon ya Minerva et moi na kiti. Moi Minerva et moi toza en classe ni. Otanga wonde ko tanga wapi oza en classe ni. Na 3e. Na tanga na quoi na kinkole. Comme année oyo père a cédé quitter habite bokata na néo to banda to songi la classe. Bokata par rapport volonté na ye to ba moyen de ezanga. Moyen. Ah yango yo obunanyo luka. Oui. Ah OK, mais à part ça alors nini susoko ki koloba par rapport à ba réalité ngo bike okata ki po para et ça qui non ba possibilité année o ezana nouté. Ba possibilité année ozate yango au lieu ko vando croiser les bords préférés beta moi libanga ya oteka maki. Bon, il y a un côté de bas. Isaac. Bon, on va la faire un tabac. Papa va essayer qu'il y a un bon à foutre à m'envoyer les athées. Et si on a été au Fananda, au Talaka, ou la Mkanaton au Fandi, au Kani Mabo côté. Bon, à tabac, Babi qui a au moins année et simbité. Luka, moi, na ma casse nayo, année prochainement au côté au foot à pain. Madame, nous, qu'on va rentrer. En tout cas, merci beaucoup. To sepel makasi vraiment ya komona yo ya ko kutana na yo. Oko iko landa na chaîne na biso ya biso podcast. Merci beaucoup ndeko. To sepeli je crois que to remonana. Merci musala malamu. OK. Merci beaucoup. To continuer toujours na descente na biso ya Onyoloba yaka. Voilà, to continuer toujours. Nous signalons que nous sommes à Kinkole, précisément à Kinkole les pêcheurs, devant la maison communale. Nous avons l'ambiance. Mbote papa. Mbote, tu connais Kombo nani? Kombo nanga mécano. Mais mécano. Voilà, ndeko mécano. Tomonio awa yo expliquer biso mais tomonio na Julien. To éviter ozali oyepeka ka lokola biso ko luka ba information, oye divertissement, oye moi défoulement ou bien osa travailleur. Biso to ba travailleur to tumbambisa, to ba maître cuisinier, to na staff akanda mbongo. Yango ba staff kana mbongo. Biso ba luka biso. Biso to simine mamba ku. So to ba Julien to za mo ebele. So betika mwa misu mpanzo mo na ke to za mo ebele. Tumbaka mbisi. To na kanda mbongo me mandenga mabeti ya oyibate. To luka ka mbisi biso soko yeto yambio. Tumbelio mbisi. Est-ce que tu as comment mbisi on ndenge botumbaka? Mbisi zali papa. Jiliaka. Voilà, ah tozo kende place ndeko na biso lobi kanda mbongo. Et puis à préciser bien tozo ya. À préciser bien lobi bango ba yibaka te, bango basalaka kikulu na te, bango ba bomaka te, bango
eza nenga mabete mais au moins bango baluka na voix normal ne balowaka mutu akolia na mutoki na yo. Voilà, mutu akolia na mutoki na. To banana na ndeko tozoya papa. Tozoya te ndeko za calme tout ça. Ndé pena mobimba ngoyo. Voilà. Ay pas président biso président Pongo ya staff kana mbongo. A to tumbaka osombi awa to tiena na. Awa na staff et pas président Pongo. Président Pongo wana o biso. Monde to lati ba Julien. Donc président biso yiwa. Président c'est lelo toza bien makambo eza bien président. Pas président biso kana mbongo ndé wana mutasi biso. Pour oliambisa kinkole awo yepa na ye biso ba na ye o mariage fait sakabola biso moko moto ke to panzani to ke samusa. De en dehors ya kinkole awa soki mariage ni boko ipe ko bima libanda. To bima rapena libanda to sepe musa kitoko. Donc kuna ne place ba saisonner na saisonnement. Ani na abattoir a to za na mesa abattoir voilà. De awa eza abattoir place ba okata saisonnement voilà to comme appelle na saisonnement en des places. Est-ce qu'on a saisonnement pour okuta na bateau yo ba saisonner na mesa. Merci beaucoup ndeko Kanambongo. Oui, ngape na sepeli po ngai na travers mingi na ville, kota ifasi. Ah OK. Na bengi ba na poto ba ya mingi na premium. Na sala ka cuisine na bambisa bien. Na kinkole. Tozoya papa. Na kinkole pese bo ngibolia mingi de président Pongo ndé engagera bakana mbongo. Ba jeune ba yibaka te ba lukaka mbongo na bonne volonté. Ba taiso pour musa na biso ba soutenir ngo cuisine ba jeune. Olobi eloko moko bi osala pe kaka ata na ville kota ifasike. Est-ce que kuneza nka cop oyo beza ba cop musala? Te kuna na sala cop oyo na premium kota JMandé. Voilà, olobi que soto into joyeux pour ba soutenir yo par rapport à cause mutaroza na cop musa. Est-ce que to zo ndenge ni numéro téléphone adresse? Ngai numéro téléphone ngai ezali so za la besoin nga hormone nga mais mingi de ba dimanche naza kota ifasi na premium kota JMandé. Au coupé ce numéro 21 OK 30 42 445 0 81 30 42 445. Au PCB comboté hein. Comme on a Dorado. Voilà, ndeko Dorado alobi pe kota ifasik soza na besoin na ye azawa pe wana ko sunga na ponium asala pe wonisa le belé oza na feti oza na matanga oza na manifestation nyonso oza nango oki ko benga ya ko sunga biso na mois saisonnement mo ko tuma mo msala donc ye kota na za pena tambiste wa spécialiste kota poisson. Voilà, kotambiste de spécialiste. Oui. Voilà. Naza moi question moi ya curiosité ngati kalikambo le kande ngwana te. La Monique Kino, malgré les difficultés, Bambi s'est miné le bon à Kamouya. Alors, ça nous compte un des collaborations de radio. Bambi s'est marqué à miner le bon à moi. Mbi s'est marqué au Tomisara, on a fait une abyssale qui colle à Nassia. Ils n'ont pas pêché à combien ils ont pas pêché, bah pêché, bah pêché, bah pêché, bah pêché, de tout ça. Copé sanguisa gratuitement, bien à payer. Payer. Après, prix va combien? On a monnaie, nana, tout on a $100. Donc, on tombe au texte. Na cuisine, na marmoutou, na rola, ma marmoutou, tout le monde de ça là. Voilà, nous avons ici un podcast. Tout le monde est vieux à bien, donc on vit moins qu'à $100. Merci beaucoup. Vous avez une question, une curiosité, Oui, vraiment, on a besoin de tout le monde qui est. Tout le monde est bambisa, ou à banane. Aux gens ambissini, et te découvrir ambissini. Toi, on a musombo, toi, on a mpoka. Ah, tout le monde est musombo, on a mpoka. Il y a bien saisonnement, il y a qui tourne. Il y a bien saisonné. En tout cas, vraiment. Oningi. Mbisi tout ça awa. Ah donc vous avez sorti mbisi nyos. Tous les sortes mbisi ezali mbongo tozana nango mopongo ça dépend mbisi o super njombo pe to tumbangolo pe to tumba. Donc awa nde mama mbisi nde evandi nde awa. Donc de bo saison ngo boy donc obligatoirement faut si la ralelo. Nyonso ka lelo nde muto chele boimba modo azoli azo sepela mama papa liboke nde to maboke mama obebisa ngo koma mingi ngola chambre froide. Donc batebe mo préféré na papa mbisi ya mai pe na boy ali a sepela. Est-ce que peut la beaucoup t'appelle la difficulté parfois so mbisi peut arriver pe mbisi bébé lui au pédon. Bon, mbisi okosoma mutu kileno mbisi bo eza pe okopola o changer mbisi mushosho. Mais mutaliboka olinga te okosa okakete eza bien boy na boy. Mais biso jo mbisi ya mabende ba pasola boy. Tu es sûr que maman mbisi eza mabe to changer mbisi mushosho. Oui, merci beaucoup et nazongi sinanga micro nanga ezaki justement question nanga kaka. Oui, ezali ya curiosité. Voilà, donc rapidement et pas de connaissance kuna na saisonnement pour bazo déclarer tout le monde neni bazo saisonner batia te ba pesa biso matière ba pesa biso mayele ba pesa biso inusa nengeni ni awa saisonnement ele kaka to banana ko tombote ndeko bote kombo nani kombo na Adela Monsieur Adela to monyo a ozo pile ba épices ayeb ça no eza ba solution ni ba solution c'est belé mais moi le bezati pour taka solution to côté ka solution te quoi ah de solution bo bombi mais ba matière ni bo ba produit ni boche a blo ni bo ba épices ni boche a
épice tochaka muscadi, tochaka ndembi, tochaka ai, matungulu, mwa piment, ketchup pour okimisa ze ya mbisi. Parce que rôle nango ezaka nini na mbisi nde bochaka ngo? Rôle nango yango pena na tira yango pesa mbisi elengi. OK. Ce qu'on déjà au mbisi to lion sans épices au c'est que moi faveur ezalate. Moi saveur pardon ezalate. Ezala benade et singe ko dans des épices. Base mbisi au tumande épices no tout à haut. On se côté na poisson donc au lia mbisi kitoko. Ouais de marambo bu ezalaka na base kanambongo. Mambo ezalaka na base kanambongo pe mambo ezalaka na kinkole. Voilà. Donc biso pe na ba mettre histoire o mambo ba beki ko tumambisi biso ne to bandango. Ok, merci beaucoup. Merci, voilà. Et nous continuons toujours l'interview na biso kaka par rapport à la vie sociale à Wanaki Kole. Et tout le monde maman awa mbote maman. Mbote maman. Mbote. Kombo nani? Mama Pauline. Tout le monde yozote kabilo ko wana ebite soki za nini? O ko zabilo nini? Pose. Oui, pose par rapport tout le monde yozote ka awa. Et bosala lango ni par rapport on dit bosala lango ni pour que lamba lango kati olambi ote mungwa olambi okaosi sili obolie na kwanga ndeza pe kaka okati yango te mungwa le okausi yango ba mo bolie ote wili pe so lingo se we plus oui bloko bozula yango wapi utaka musika ngamanzo ngamanzo eza wapi yango na kota sele gisele. Oui, maman, et nini okuta ngo ba difficulté tango la mukakata msu tongo hein pour le lukaka babiloko nini okuta nango ba difficulté ngana luka te bato balukaka bato batekela biso somba nde kosomba. Ah donc bino bosomba nde kosomba par rapport à vie sociale na bino akikole ezo passer ndeni ngama kama kiparanga te na yuka ndingo oloba na kiparanga ite. Non, faut qu'il peut parce que yozoteka to moni yozoteka awa na kati ya kinkole. Donc faut yeba ndenge nini nezo passer pe awa na kinkole vie sociale ngo ezoleka ndenge nini. Babo mabatu kuna kata kuna. Siko. Oui, maman lobi bazo boma batu donc maman nini okoko tika to pe maloba ni okotika monde de la fin na yo par rapport ya vie sociale. Timalo mote bino moka kaboye bakaka nga lazaka koto na te tamsa mkono nyoso atika asha uzu lelo na lelo mo loba te mama lobi malobeza nango te donc mama lobi maloba koloba ezali te ni mama na biso wana to pusani mbote mama mbote kombo nani mama Georgine Manunga Kilolo. Oui to monyo awa na mesa mama zo teka ba maboke awa toye ba maboke eza ba sorti nini oyo eza mopongo ngolo zela nanu mopongo yezolo bade mopongo ngolo ngulu poka njombo mongusu mbisi nyonso to etangami na mai ya mbisi ezali awa. Oui, maman, babiloko bozwango wa bambiso oyo bokende ozwango wapi? Tozwango na pêche na ebale toza na kinkole pêcheur bapêcheur baopêche na ebale awa tokenda kosomba ngo na libongo na biso ya pêcheur. Est-ce que okutana rappelle ba difficulté par rapport à vente na yo? Okutana nango le msu pêcheur apêchaki na butu ese ekufaki depuis 20h yo kosomba ngo na tongo je ebebaki oluka pe oteka ngo te ole nyonso tona pa perte ya mbongo. Alors avantage na yo vraiment à la vente na yo. Avantage eza kaka tozolukela bana kolesa bana classe bana avantage ya makasi pena nde to débrouillaka na tanga kala ezali susu te siko lelo tokomi ya pasi kana zui mois 10 000 bana bale moi na déranger classe moi nini muke ka bongo makelemba compliqué kana mokili ndenge koti. Oui maman vie sociale na bino abozo passa ondeni na kikole. Na kinkole to passer na biso moi bien kimia kaka ezali nango ozwi gurumesi ya sika aye kotalisa biso makambo ya sika tozotambola pena bien na kinkole. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère Guy. Je pense que abonner la Bissonion sur les téléspectateurs sur le podcast ainsi que Babos Nabiso ainsi que toute équipe technique Nabiso. Ali Kalas les lèvres qui étaient comme la souka. Comme on est dans Tangiana. Et ça juste pour vous dire que nous sommes précisément à la fin de notre très belle édition. Alors Bobo Sanate ko s'abonner à la chaîne Nabiso. Bobo Sanate ko liker, ko aimer
et ça la biso vraiment trop plaisir. Alors sur ce, na pesibino bye bye Isaïe Kibongo équipe de Yabiso Podcast Shada Javita Guy ainsi que Ngamoko Sentia Tuizana qui sur le terrain na Bela Kinkole pour na kopesa moi le meilleur la chaîne Yabiso étant que journaliste. Voilà, merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci beaucoup, continuez toujours. Il y a s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Yabiso Podcast. Biloka boebo découvrir en haut la réalité Kinkole, la réalité Kinshasa, la réalité à Congo, kaka na chaîne en référence au Yabiso Podcast. Nous sommes arrivés à la fin, il y a la première partie, il y a Oizale mission Nabiso découverte na Kinkole. Voilà. Topesi bon bambote Oizali na Yeme boss Roni Malundama et puis Yeme Yannick Malundama to sanité. Na micro Ezalaki Bongo, votre humble serviteur Guy Aloube. Nous étions là avec Shada Diamvita, moi Sinzambe et puis avec Cynthia Tuiza. Cynthia Tuiza. Comment on a la Cynthia Tuiza. Voilà. Abonnez, continuez toujours de vous abonner massivement à la chaîne Yabiso Podcast. On se retrouve prochainement. Bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tiakundi malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te